na pesi 48 heures pour que tokutana na ye aza sportif munene ngaba sportif munene malgré ngai nali négligé mais likambo te na bengi ye alongwe pa na ye ayao oyo kasoni l'hôtel na Kisasa alongwe pa na ye na Kinshasa place ba garder ayao aya na vitamine même zela na mabe mais ba kosa Jean-Claude Van Damme aya komona ngedingwe moto na ngenga na awa awa ba valeur ya eloko to na lobana. Il y a Théo Zambrota, il y a Willy Moucheni, le code mondial de la République démocratique du Congo, Abed Achou, Chourababa, Soule Kaouka, honorable les Malemba, Junior, Bouyela, Yaedingwe, Jean-Claude Van Damme, APC 48 heures, na évité Poani, na Abiazana ba secret, Yarobi Missa. Na Lili Libenge. Entraîner Libenge zonga Denis Kambai zonga Etumbe makasi zonga Etumbe makasi zonga Wapi Denis Kambai zonga Etumbe makasi zonga Isigi dimga zovana kokoti olbiki oui le monde est champion à Bisso à Zakovanda. Mais pour le moment, je vais baby tanda kunenge komi na soni mingi kucha ba porte anda ko mokusi pona ko bakza ba break parce que mbule beti mai kotate naza kulela makasi na sengi mama Denise Ngwakero aiba kotala likambo ya ngai mwana na pe entraîneur na biso balongola akoki te tala ba meilleur joueur bavandi na touche abandi ba joueur mosusu ntango etalika soki 10 minutes ayekotisa meilleur joueur yango aya kochabi or que c'est faux totika kojwa ba entraîneur ya mindele bamindili ndi baza koboma biso bita koboma naye kobenga joueur na biso babenga soso na lili ye mabe ayaka botini wana akende kobeta nango baye na poto soso ya kozwa botine na résidence ya vie moko alobi vie ayo ozwanga mokoni naza nanga na bimaka na ngai ntambola eza liso te omoni foto wana Yakala, et ça fait déjà 4 ans. Tala nzoto za na photo wana na nzoto ya siko eza ndenge moko botala na photo wana bien na nzoto ya siko eza ndenge moko te. Papa Simon Kimbangu asa botura ngai nyonso eloko atikala nga kama ya nkamba na mabele ya nkamba yango eza fonctionner Congolais solo. Nous entrons déjà champion Montonangenge à ton appelé na Via Sengara na Victor Ntumba, c'est lui qui est le DG de l'OVD à Salata Bikamo pour Talakaka. À tous les pavés des champions du monde, champion du Congo, mais côté au pôle les refusara na boro na boto na ebete ngana na lipapa. Donc voilà quoi. Champion revendre na état OT na condition OT. Binomo bomona RDC bozomona champion a revendre na condition OT. Et omoni bisoto ye poto lakisa bino siko ke bino bozo kanisa OT ndakune batumbi ndakune babuki te babuki te. Il est en bonne santé, mais environnement des amabé. Soki boko salata nabokasi nabino bosunga champion surtout gouvernement parce que c'est les 50 ans la sport. Aïpsenga Jean-Silou Ndamutaïdanga trop à Denis Kambaye, mais Denis Kambaye a sous-ministre été. Botal environnement. Botal environnement. Kalakou tout ça la émission mo bepé a on a parlé. Asenga pas maman Olive Lembe
atala ta esika oyo mutuka moye kote ate mutuka moye bimeza te environnement eza mabe donc bino mobomona Ridi Bonteke je crois champion vandi na er moko toya tosola na ye mais yo moko zwa po bato ebele baza kokanisa lokola te vie azobeta matolo vie soki nini te lupango yango oyo sali te ezali moye mutuka ekote eza te moye mutuka ebima eza te moye bana basakana eza te donc bino mobomona preuve à l'appui yango preuve à l'appui preuve à l'appui yango Ridi mopusana ti kuna na nsima topusana pena maleme nga mona lakisa yo moko mona ke champion akoki ozala na condition oyo te champion du Congo ye aza lokola Undertaker ye aza lokola Jean-Claude Van Damme ye aza lokola aza star ya mboka na biso Congo donc bino moko bozomona nga na oloba na nge ebele te bino mobotala le petit coin est de l'autre côté siga VR à Rosokola siga VR à Salarama mone tout mais botala talande sika ekomi donc moi ezate je crois nous allons parler avec lui il va nous expliquer pourquoi environnement ekomi boy il y a vitamine 2A toi na komi na matete pourquoi lupango ekomi boy ma ekotiti na lupango ma ekotiti na ndako je mususu boy na bakisasa ka ndezala mutala libo ma ekoti courant pe kanga ikangaka te kangi mutasali nini akei bamakamango yango toloba nzoka eza pembei na ngai Ridi Bonteke yo moko mona tosola na vedi kitoko Congoli solo. Et voilà, donc merci à ma Dream Team parce que vous êtes tout le temps avec moi. Merci na balandignon so ya Congo Seng officiel télévision binombo mesana kolanda agence Luonda binombo mesana kolanda ba émission na biso to senga bino kaka bo s'abonner soki bino bozali ko s'abonner ebele ezo permettre biso pe to yaka koluka ba invité au bino bolingaka. Hier nous avons joué le retour avec le Marocain. Le Marocain va gagner biso 4 buts à 1 na stade na bango moko bomoni niveau ba yaki motivé na yango bato ebele balobi na internet so edingwe après match ba menansa kiye bazokisi ye batuminda kunaye babukinda kunaye tellement moi j'en suis je suis journaliste d'investigation je suis tout le temps sur terrain yango moninga sko lelo na na commune matete précisément na quartier vitamine mais déjà pour na rokota boy eza pasi mutu ke rokota te moto rokota te nzela ma etondi tina genou na mitu na rasko edinga kota ndene je crois le DG Victor Ntumba OVD ne tombera jamais 0 trou on est toujours ensemble biso to soutenir yo parce que tout le monde ande misale zali ko salama nous sommes avec Edingwe et pani na ndaku jansi ayo kotala sko Edingwe na ndaku na moni pe siga ndaku ebukanite na kutani kuna ba base ba bisinga yelo monter kaki ngamona bengi Edingwe esinga lala ki bien alamuki pe bien mais moi ko bimande zate ponzele alite champion moto na ngenge boni naza bien papa olamuki bien ningo ibisa nalali malamu nalamuki malamu pa mogezata match Topoli 4 match Topoli 4 même ngana lelaki nalaki tranquille parce que lokumu ya mboka mais toluka toyokana tobongisa toyeba nini tokoki kosala. Merci. Est-ce que ba idée tant on peut déjà initiative toluka tobongisa toluka tokutana s'il faut ko bongisa s'il faut ko mettre le point sur le zi idée na ezali nini projet na ezali nini match to ko perdre yango te na yo ki balobi ke bapesaki Edingwe $10,000 bongo $10,000 Edingwe azwaki aketa na match te afana kana kata Kinshasa rien nazwaki loko moko te na collaboraki même na mutu moko te ya gouvernement ke Edingwe ka travailler match te
na collaboration na nga na bango ezalaki te nafana na otalaka match lokola moto aza otala match esili mais population batika kolobaki babuki ndako edingo basali bonnon. Tout d'abord on a félicité Silvano Kasongo le général atineli ngai équipe ya la police ezalaki ezali awa eza ya koloba te. Chaque 17h équipe ya la police eza kovanda awa. Donc na commandant bataillon ya siat na biso matete aza koepole na banti population siko bano comprendre que maloba edingo alobaki alaki na raison nyonso na koloba te me nalobi maloba edingo alobaki aza na raison. Maloba no ezalaki ndoki omoni moto aza na nguya ya nzambe na nzoto soki alobi likambo bondimelaka ye mpe nano mpo nayebaki nde na nde nakoki kosala te nalelaki mpo première fois namonaki léopard ayankese 4 bimbala moko edika moko kamwa tokoki koankese 4 bite fo topola ata 1-0 engai kozala bien naleli libenge entraîner libenge zonga Denis Kambai zonga etumbe makasi zonga etumbe makasi zonga wapi Denis Kambai zonga etumbe makasi zonga ya Tio Zambrota ya Willy Musheni edingwa yembi na ebite nzembo wana tozaya koyoka ngoka kala mena yoki ngo sulelo na mungongo ya edi Denis Kambai azonga etumbe makasi. Ouais, etumbe makasi tozokoka te alors bapilier ya mboka basimbi ndako elaka fondation soki fondation eza malamu te ndako ekokwea tomona babuilding ndenge ekwea na kati ya Kinshasa oyo ezindi mpo nini fondation elaki malamu te nabeti lisusu bourgmestre ya Barumbo ndenge aza kocontribue esali nga esengo makasi continue ndenge na kaka na banzi tokozala bien excellence bourgmestre ya commune ya Barumbo nasepeli mingi na participation na korakonta ya Léopard mais toregrete te entraîneur na biso balongola ye akoki te tala bameilleur joueur bavandi na touche abandi bajoueur mosusu ntango ezalaki kaka soki 10 minutes aye kotisa meilleur joueur yango aya kotia bi or que c'est faux totika kozwa baentraîneur ya mindele bamindele nde baza koboma biso mpenza koboma e baloko tozolongola bango joueur ekimwaka yali bajoueur ya Mazembe bayali bajoueur ya Vita ya DSMP bayali professionnel akokotia lokolo ta kobanga soki abukani kuna contrat na ye ekobeba mais joueur na loko aluka tia lokolo abukana te essentiel akanga barrage bien ekota te conseil na piskaka yango wana. Merci à notre général Silvano Kasongo. Affectueusement, nous te saluons parce que champion Dingwe Motonangenge a sepeli nenge otindaki ba policier ba zinga quartier nae et puis résidence nae mais champion Dingwe lelo to epai na yo environnement ya quartier na yo ma trop nzela ezate mituka to e nango moeko tezate nzela makolo maiti na genou to mituni siko yo lekanaka nzela nini bamemaka yo na mokongo obimelaka nzela nini parce que awa toyebaki kala bamituka no ezalaki awa mais toye tomoni lupango mai ekoti tomoni nzela ya quartier na yo mai ebele elakisi nini esaleka totia bwatu
po toleka liboso ya bwato mpo nzela oyo elaki liboso bijou esiki edingi bazovanda kokoti olobiki wi namoni mpe esika champion na biso aza kovanda mais pour le moment nzela mpenza ebebi tala ndako ndenge ekomi na soni mingi kotia baporte ya ndako ekomi mokuse mpona kobakisa babrike mpo soki mbula ebeti mai ekota te naza kolela makasi nasengi mama Denis Ngwakero ayeba kotala likambo ya ngai mwana na ye. Mama Denis Ngwakero atala likambo na ngai babongisela ngai ndako to bolingi ngai mpe nakoma musicien tika nameka nano koyemba. Deni Kambai oza wapi zonga etumbe makasi zonga na banzi lokola na yembi bakotyanga mpe soko na kati ya liste ya bamusicien te ya Théo Zambrota na ya Willy Musheni bakoki kodeloge balongoli yo ka awa bapesi yo ndako ya sika leta babongisa koto. Ça dépend ndenge gouvernement kokanisa naza kaka kokoba ndenge wana nalembi mpo nalobi mingi ngai komosolo te nalaye kozwa mwa moke soki nazopartene komba kachi siko mwaya kobunda eza te nazako mokolo esoka bongisini nga dossier mpona kobunda ya lipasi te na kobunda na ngai sikoyo affaire ya kobunda champion edingwe moto na ngenge oyebi ke acteur Jean-Claude Van Damme oyo pa bunda ebele aza na Kisasa. Jean-Claude Van Damme nayoki ke Jean-Claude Van Damme aye me akokani na ngai te mpo ye asali bafilme elaka scénario me oyo ngai na bunda eyali scénario te bamekana kotala likambo na ngai na banzina kozala bien nazoloba mpona bakachere nyonso te nazoloba mpo sikoyo nazoloba mpona ngai moko edingwa ngai nayali beton fondation oyo esimbi ndako pardon obwaka ngai te mama Ngakero Denis sikoyo yo mpe Hermo olembi Hermo oza makasi Hermo olobi Jean-Claude Van Damme asala bafilme eza bascénario na minute ondo oza boye soki yo mpe nedingwe batie yo mpe na Jean-Claude Van Damme awa bomekana yo kokoka. mais Jean-Claude Van Damme ali moto lokola ngai nakoka te mpona soki abili lelo nini ke basoda RDC bazobundana basoda ya États-Unis bakokoka to bakokoka te bakokoka parce que bango mpe babasoda omona mpe pouf toganye États-Unis yo na Jean-Claude Van Damme napesa exemple te nakobunda na ye problème eza te nana obeta moninga mobali na mibali babetanaka te balobaka te kenga na kobeta yo balobaka tokobunda victoire te likolo ya ringi jamai komana mobali na moninga mobali ke nga na kobeta mpo aza mwasi te basi mosuku to babetaka mibali bongo nga naloba na Van Damme na kobeta ye mpe alobaka ya kobeta ngai jamais ye akoloba kobeta o mpo ye aza na makasi aka na bakaka to ana babiloko mwa asalaka oyo yesu abeti yo kweka o so ozoba na okata ya émission mpo ozokitisa lokumu na biso bakongole olingi ojonga lokola match ya léopard na Maroc alors kojonga ndenge wana te nga azokende etumba ye mpe azoya etumba kasi ye na minute oyo aza deya na Kisasa kutu ye azokutana na président de la république Fachi Beton aye na bainvestisseur yango bien ke Van Damme aye lelo azokutana na président ya république bongo ngai moto navanda awa mbula na mbula pourkui nakutana na président ya république te omona bamonaka ngai naza na valeur te yango na basabota ngai nasepeli makasi lokola mboka na komi na valeur koyamba basportif ya kilo nga mpe naza kosenga Jean-Claude Van Damme ameka koya mpa na ngai
ngana yana ville te po ville na sina kota yango mingi mais nazo senga boya na ya boyo ka soni te pour l'exa nzela ya idingwa ya komona ngo kota na bwatu eza mabete ali vile de kolanga na besoin na eto kutana tout ça la dionga na ye to iba nindo ko yiko sala sekrango e ko iba na kamukoto kutana ngana Jean-Claude Van Damme na pesi 48 heures pour que tokutana na ye aza sportif munene ngaba sportif munene malgré ngai nali négligé mais likambo te na bengi ye alongwe pa na ye aya ao boyo ka soni l'hôtel na Kisasa alongwe pa na ye na Kinshasa place ba garder aya ao aya na vitamine même nzela na mabe mais ba kotsa Jean-Claude Van Damme ao aya komona ke dingwe moto na ngenga la kawa awa ba valeur ya eloko to na lobana Il y a Théo Zambruta, il y a Willy Moucheni, le code mondial de la République démocratique du Congo, Abed Achou, Chourababa, Soule Kaouka, honorable les Malemba, Junior, Bouyela, Yaedingwe, Jean-Claude Van Damme, APC 48 heures, na évité poigné, na biazana ba secret, ya Robi Missa. Président des États-Unis, comme on a yenani. Président Angola, comme on a yenani. Au retour, on a que président Abisso, comme on a yenani, ou gouverneur Abisso, comme on a yenani, vous avez qui sa question n'est pas à moi, on a les agaga, aïe, bamakama mindele. Au moins, c'est que Chiwak. L'examen na Chiluba, qui Congo, qui Swahili, Lingala. Pour français, ça mon on a bisoté. Français, les mon oyo to yeko liseko yeko la. Ça mon on a bisoté. Mon kena na poto est-ce que kono mwana mundela to azo ko la Lingala. Azo ko la Lingala, azo la Swahili, azo la Chiluba te. Mais pourquoi bisoto Lingala ko intimider mino kamindele? Et kota na katina biso. Tout cela est faux. Si on a comme ministre de l'éducation, donc vous avez décision, mon sauce. Je comprends très bien. Motonangenge et Dingwe, lui aussi, il a besoin d'avoir un rendez-vous, l'audience chez le chef de l'État, Bato Bozalaka, tout autour, il y a chef de l'État. Bo Sala Oboigo Sala. Parce qu'aujourd'hui, il est en vie. Demain, peut-être, il nous quittera. C'est le moment. Champion Zana Poussa Koutana. Na garant de la nation, Fachi Béton. Basolo là. Ayo Kaye Ata pendant 2 ou 3 minutes. Peut-être que satisfaire. Présence déjà à Pam Maïko Sala est bien. Akutana Mokonzamboka. On est déjà presque à la fin de cette émission. Bien. Maman Denise Nyakiro, la fondation Denise Botalaka, il y a champion Dingwe Motonangenge. Et au sala est bien. Atako délogé kaka. Kocha était ici comme Oya Ovandana Madame Nae. Pour nako bongisa pe environnement na ye na santé na ye parce que sika wazali ngungeleki malaria ezali ya roloba kutu mingi ezali te on va séparer avec Edingo Motonangenge tozo kabwana awa elo nini oyo yoloba na gouvernement et puis na peuple congolais na sengina gouvernement ce qui m'a fait ali babenga kola bakakoko kibonge kalala baya kopesaka conseil na kata ba joueur biso tozobosa na bato wana kaka biso moko tozosala entraîneur na biso est-ce que kibonge akoza entraîneur yo parte kakoko akoza entraîneur yo parte lobilo akoki koza entraîneur yo parte
mais pourquoi tozobwakisa bango soki match eyali bengana no bakolo oyo basala sport banda kala bavanda toyeba kosolola toyeba nini tokoki kosala na bana population bazolobaki gouvernement epesaki ngai $10,000 na wangani yango moto apiaki ngai mbongo ayala décharge oyo elingwe azwaki obi aleka na télévision aloba nini ke ngai moto apesaki elingwe $10,000 nazwi ata un franc te nalaki alokola moto nyonso ndenge totala match nga croyant ke bakobenga ngai ke elingwe yaka tokende kotala match na Maroc me batiki ngai bamonaki nga motu moko pamba bamemi bato mosusu bakende bango bato bakende mpona kosala nini bakende kaka kosala tourisme me ngai ekende mpona tourisme te ngai nakende mpona lokumu ya mboka me likambo te bofingi ngai bosali ndenge nyonso nalimbisi bino parceke boyebaki likambo oza koloba te soki boyebaki olinga bofélicite edingwe na makambo oyo alobaki oyoki eyali mpasi mingi eza na motema na ngai mama mwana akangamaka na mama na ye akangamaka na papa te mama nde moto amemaka rapport epai ya papa tala esika naza kovanda esika naza kolala naozalaka siko bayelanga bwatu batia awa mpona kokota na ngai moto akoti na bwatu kobima obimi na bwatu likambo te eza mokili naloba mpe mingi me boyokela ngai te sikoyo na suki na ngai mokolo nzambe akolinga nde mokolo bokotushe ngai ke naya tosolola félicitation na bourgmestre ya Barumbu oyo nyonso asali mpo na nga nasepeli makasi. Merci. Et voilà, donc on est à la fin de cette émission. Mais moi, question, moi, mi balé à Souka, Poto Kabwana, bah joueur à Léopard, pe bah hôtel aussi ko, Botine wana pe kenen au Maroc, te Botine eza na Anandaku. Parmi bah joueurs ou bah joueur qui, Botine on européen ça on nani meilleur joueur nani ou akokipe ko beta na on a poto ou akokipe au sala na on peut-être bon on est entraînement te il faut bena beta na on balé. Botine wana olingi nani aya kozwango po yo fone muta ya kozwango na ko benga joueur so abinga soso soso na lili mabe aya ka Botine wana akena ko beta na ko baye na photo ya Teo Zambrota ya Willy Musoni ya Willy Museni koda mboka soso ya kozwa Botine na résidence ya vie mora lobby vie aya kozwango mukoni nazana na bimaka ngai te mais loko monde tanga koya abenga jali bia poto benga bwatu eya kozwa ye ponzele eza te. Et voilà, on est à la fin de cette émission. Merci à Ridi Bonteke d'avoir filmé cette image. Merci à Yannick Bongondo 4 fois Mobali. Merci à Pichou Mansia. Merci à Tonton Clovis on filme pas. Merci Nabato Nyos Balandi Bisso. J'aime image Moussoumar, Didier Moussoumar, puis sans oublier Nick Moussoumar, toi-même tu sais. Tigambanga cho. Nabiki Maki di Bapeur Talabiso. Ça fait très longtemps tout le monde Batebele Biso na Canada, Batebele Balandi Biso na Maroc, Chris Diaz depuis Maroc, toi-même tu sais mon frère, et puis l'architecte très doué de la République démocratique du Congo, Dan Shungu, toi-même tu sais, Archi Mouté, l'architecte emblématique de la République démocratique du Congo, toujours si les ça, et bon, Abed Ashupa Sungaka. Mais autant à komona troté abeda shu ayokayo natanga komona mbala na ibinda kuna ete na ibeni numéro na ete na boaki appel pa da abeda shu asunga ngai atika ngai boyete asunga ngai na peur de famille ba yoka lo nini ke kacher na bino akomi moyibi akomi kuluna eli pasi mingi pona sala yango te fona jomwa eloko ona ibina ko bokola famille na ngai na ta abeda shu
lelo soki nalati masque na bimilio na ndako na yo najumi revolver ya kopali na simbi okoloba nini asasema ka bimeli ngai me eli vi na ngai te nasengi yo okutana bato ebele bato bazolanda biso bayoki message oyo bayebisa abedashu abenga ngai jwa nimero na ngai 0 plus 243 97 66 55 877 na bandela plus 243 97 66 55 877 Bela chusora bengi ya mbiomba. Saka benga na garde de corte ponga muta makasi. Non na garde de corte na muta. Oh, vedi, nenga mabete. Tomona ba image mo bimaki ya kala. Mais biso biso makamoni ya sute. To profiter pende to na paleno awa. Nde balobaka temple ezaka sute to ezaka to ndeni. Temple ezali sute. Omoni photo wana ya kala et ça fait déjà 4 ans. Tala nzoto za na photo wana na nzoto ya sikoyo eza ndenge moko botala na photo wana bien na nzoto ya sikoyo eza ndenge moko te. Papa Simon Kimbangu asabotola ngai nyonso eloko atikala nga kama ya nkamba na mabele ya nkamba yango nde eza fonctionner na yango. Merci. Merci à tout le monde. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Congo Esengo officielle télévision. C'est très important. Je suis Jean-Cy Luonda. Attitude égale respect. Congo Solo.